télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu na bisibilo lisusu mbote mingi besika bozwami kati na bandaku na bino ya solo lelo ndenge tokolobaka yango émission na biso émission masolo nde ebandi pe na pesi bino merci na ndenge bondimi ko kotisa ngai kati na bandaku na bino pona kolanda émission ya mokola lelo ya solo na mokola lelo émission na bino émission masolo ndenge tokolobaka ezali obele masolo ekopesa makawa bino ndeko papa Lambert makomi monde tomoni na sima na ezali nde papa na biso papa Edi Zola Ndonga tokei na sonorisation tokomona papa JP Biboko tokei na graphique Tony Diangenda tokei na coordination papa Yugen Sentsumbu pe na régie finale tomoni papa Mai Barons nde bango bakozala na biso na pokwa lelo pona kosalisa po ete émission na biso émission masolo ekende na kitoko mingi ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu thème na mokola lelo tokolobela voyage pastoral oyo papa na biso papa Simon Kimbangu Kiangani le représentant légal chef spirituel katina lingomba ya église kimbangiste nde tokolobela séjour na ye tina nini yaya kina mboka Kinshasa na yango na kosenga na bandeko na biso kuna na mboka Kinshasa ba kambi pe bandimi nyonso kobanda na selile toye na commune pe tokei na likolo kuna na ville et pa etambusami na yemoko le représentant provincial ya ville de Kinshasa le révérend Surbens topesi bino ba félicitation na ndenge mobilisation oyo bolakisaki pona koyamba papa na biso papa Simon Kimbangu Kiangani na yango tokokende na mopaya na biso na mokola lelo oyo tokosolane masolo ya mokola lelo na tina nini na voyage pastoral ya papa Simon Kimbangu Kiangani na ville de Kinshasa tokeimba na moko epai ya ndeko na biso yepe azali moko kati na bapanzi sango na kati na bapanzi sango azali na preski nde tozali kosala musala oyo po ete tolobela likambo oyo masolo ngai na ye na yango na kosenga kuna na sima esika bandeko na so bavandi oyo tomi papa di ye moko asimbi de caméra pona kosala musala oyo nde tokosenga na ye soki alingi amemeli biso caméra oyo ye azali kotambusa pona kozwa mopaya na biso tozwi na mokola lelo papa Maludi mbote no papa Maludi mbote mingi papa Lambert merci ya solo papa Maludi tomoni ke son voix na yo ezali kitoko mingi pona koyoka na moni ete lelo ezali vraiment esengo mingi pona koyamba yo kasi na kosenga na yo papa Maludi ndenge yo moko outi komi pesa ngai mbote na yo ki voix na moni ke voix ezali kitoko mingi nga na kolingaka bato bazaka makila moto pona kosalela émission masolo papa Maludi bandeko na so bazali kolanda biso mibimisana no mwa moke soki yo ozali nani mpo ete bato bayeba papa Lambert ayambi nani na kati na plateau na mokola lelo na émission masolo papa Maludi napesi yo maloba merci mingi papa na ngai papa Lambert ngai nazali papa Maludi nazali responsable ya presse kuna na paroisse ya Paris Saint-Ouen pe lokola tokolobela mingi masolo ya papa Simon Kimbangu na lingi na réduire makambo na kaka na makambo ya papa Simon Kimbangu donc na lingomba kimbangiste liboso nga na koma kimbangiste nazalaki donc kokobanda 1980 nazalaka chercheur alors na ba recherche na nga na kosala na kati ya lingomba neko mona ke lingomba oyo eza na mabomba mi ebele oyo tobengi na français phénomène. Donc, na lobby, est-ce que surtout le bito le likambo ya phénoménologie kimbangiste et loko yo ezali ko tala kaka phénomène wana phénoménologie wana ndete ko luka kombo na mone ko mona ke na ko pesa ngo kombo la kimbangu logie. Donc na yali en quelque sorte bato bazotala nga balimbisa ngai bato mingi pe basala ka recherche sur le kimbangisme mais kombo wana ya koloba kimbangu logie en tout cas na komi benga kenga muta yambo na bimisaki likambo wana e na zilanda maki
Nandeko nangai papa Adrien Fakasumbu nde to salaki eloko to bengaki la kimbangologie. Ezali nini? Eli science oyo ezali kotala mozindo mabombami ya papa Simon Kimbangu. Oyo to bengi na français oyo ezali kotala la phénoménologie kimbanguiste. Voilà papa Namukuse. Merci bandeko bozali kolanda biso boyo kindenge nini papa Sébastien Maludi Maku auti komi bimisa soki ye azali nani toko kene mbala moko papa to monike tango na biso ezali to perdre yango te po to kolobela monene na papa Simon Kimbangu ngani na voyage pastoral na ye oyo asali na mboka Kinshasa. Motuna na ngai ya liboso kati na mituna papa ezali masolo na lingina tuna est-ce que ozali au courant ya ba dernière déplacement ya papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal ya église kimbanguiste na mboka Kinshasa. Mais oui, bien sûr papa Lambert, ngana zali kimbanguiste tango na yoki sangwa ndengo na bovanda kimiate ngana talaka RTNC natali na moni ke Kinshasa mobimba ba bukani Kinshasa vraiment yalaki mobilisation totale ndenge uteko pesa félicitation ngape na kubakisa félicitation na ba kimbangiste nyonso na ba non kimbangiste ba mona ke événement ya makasi tika bango ba tonda na centre d'accueil tika bango ba sala mosalo esalemi kuna na Kinshasa. En tout cas na pesi bango no solongonia vraiment papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ye asimbi biso asimbi makambo nyonso longonia na ye po nyonso soko ya bongisa kia mwende wana te elingai pesa limandenge wana te. Donc tango ya bongisi o tozo mona ezali kaka accomplissement longonia na ba kimbangiste Kinshasa, longonia na ba kimbangiste nyonso ba ko rejoindre bango, longonia na ba topé mangomba msusu oyo ba mona kiete bango petika ba ya ko participer na fête wana. Voilà papa. Merci ya solo bandeko toyoki déjà question ya liboso toyoki réponse ya ndeko na biso papa Maludi. Ya solo bana papa Simon Kimbangu bino moko bana na Kinshasa tomoni mopepe wana eyeli biso tina mboka Europe yango wana esengaki ke na kati na émission masolo biso tokolala kate tolingaki ke tolakisa pe na awa na mboka Europe na Amérique na Asie partout bayeba ke biso tozali kolobela likambo oya déplacement ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Maludi ya solo selon yo ayela ki penza nini na mboka Kinshasa? Papa Lambert, ye azali mosali na Nzambe, ye azali mokambi ya Lingomba, ye azali chef spirituel pe représentant légal ya Lingomba. En tout cas, tango azali ko sala déplacement et lo kwa liboso biso bandimi to kokanga ezali voyage pastoral po akotambola kotala esika nini bampate na ye bazali kotambola kolendisa bampate na ye. En tout cas mission na ye première na bonganga na ye ya Nzambe mission ya liboso yango wana. Donc o wana nga na kangi ke tango ye ayeli liboso visite pastorale. Ya solo to uti ko yoka papa Maludi ndenga uti ko répondre biso alobi na biso ke voyage papa Simon Kimbangu Kiangani ezalaki voyage moko pastoral. Ya solo papa Maludi pe bande bozali ko landa biso oyo ezali mbala ya liboso te papa Simon Kimbangu Kiangani aye na mboka Kinshasa. Mais selon yo différence nini osali entre boye na ye ya mbala ya liboso pe ya mbala oyo du point de vue sensibilisation, mobilisation et du point de vue il y a programme. Papa Maludi napesi yo malo. Papa Lambert merci. Ndenge toti koloba wana biso tozo toyali bapandisa mo totala kape bapandisa mo mususu to kolanda RTNC. Mais différence oyo tokoya koloba wana ya ba visite na ye ya mbala liboso na visite mbala oyo ezali kaka moni maboke mibale o liboke ya ngolo okuna liboke ya mboto okomona bakangi ya ndenge moko mende oyo eza na kati ya mutu kolakisa ke oyo ya liboke ya ngolo okuna ya liboke ya mboto. Donc pour na biso koloba ke différence ya nini différence ya na makambo esalemi mbalo yo ndenge ebendi bato ebendi ba kimbangiste ebendi ba non kimbangiste soko to bito tala likambo mobilisation au moins même le chef de l'état akutani na papa Simon Kimbangu Kiangani omoni le président de l'Assemblée nationale a ko solliciter audience et pas ya président de la République et pas ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Surtout tali ba konzi mususu ba ministre, ba député, ba journaliste na kotanga na kisa
Guillaume Kukuma Mengi Panji. Na kotanga ndakisa ndeko na biso Lushima Njate. Na kotanga pasteur Makoloko Tambola. Bango nyonso wana ba solliciter ke ba ya komona papa Simon Kimbangu papa pona koloba ki likambo ngwe lekaki mutuya. Alors biloko mi bale normalement biloko misato o ngana koloba yelaki kopesa programme ya ndenge tokosala musée na ndenge tokosala aéroport oyo tokozosala biloko na mibale kozala na nkamba pe na mbalo ya simande ayaki koinaugure temple oyo ya Bukama parce que ozangi koyeba te que papa kisolokela bana osambela na Bukama paroisse ne banda kala mais baye koinaugure ngo kaka sikoyo pourquoi parce que lokola nkamba il fallait etongama yango balobaki na paroisse wana stopper ba travaux to sala nanu ma musala ya nkamba et lokola pour papa na rappeler une chose lingomba na biso ya ngomba mibale lingomba ya molimo na lingomba ya bonzoto lingomba molimo nde mute yaka kopesa mitindo epa ya lingomba ya bonzoto c'est-à-dire soki lingomba ya molimo to bengi église invisible ce qui pesi feu vert te église visible pe ekosala te donc biloko na mibale etambolaka alima yango nde loko bato bazo comprendre nante mais tokosala nyonso tokota topasola po bato bayeba ke lingomba Kimbangu se ba etambolaka kaka bitambola tambola te ke muto ya lobi ne yo ya lingi muto ya sali te soko zwaki ndingisa ya lingomba wana mususu te awana lingomba oyo kosala te yango wana tine te tango lingomba ya molimo epesi ndingisa ete siko tokoki kotonga kosilisa temple ya Bukama nde omoni likambo yango esalimi ye moko yemei auti nkamba mpona koya koinaugure yango pe alati elamba ndenge batata na ye balataka oyo tobengaki nzengi ya nkano voilà papa moi likambo na nga naloba na visite ya mbalo ya papa yango wana ya solo badeko tozali kokende malembe mpona kolobela visite ya papa Simon Kimbangu Kiangani mon chef na mboka Kinshasa ya solo bana papa Simon Kimbangu tozali komona ke papa Simon Kimbangu Kiangani liloba ya pamba akomi mokanda te abengi pe liloba ya pamba alobi na bandimi na ye ya ville de Kinshasa ke nazali koya tala mobilisation ya ndenge wana sensibilisation ya ndenge wana pona kolakisa ke azali mutu oyo biso toza kokatela lokola mutu lokola ngai na yo te azali mutu ndenge mosusu papa Simon Kimbangu Kiangani oyo papa Simon Kimbangu alobaka na basi bamama misatu na basi ya bana na ye mwasi papa Kisolokele mwasi papa dia Lungana mwasi papa dia Ngenda ke oyo akobota mwana mobali ye wana akobota ngai ndenge ye moko ndenge takolobaka tango nyonso témoignage oyo tomonaki bandeko na biso vraiment nakopesaka bango merci mingi papa Vila ndenge otunelaki biso papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge bobimisaki sekele oyo eutaki pai na biso batarateliki te batapreski te kasi pai na bino bandeko ya RTK nde bobimisaki biso liloba wana bamama misatu oyo akobota mwana mobali ye wana akobota papa Simon Kimbangu Kiangani nde na kosenga na biso nanu mwa moke tolo nanu mwa message wana moke ndenge batunelaki ye na ndeko na biso Pamvila nde tokozonga mbala moko na makambo na biso papa na 1910 papa Simon Kimbangu alobaki akobotama lisusu na 1918 papa Diangenda botami alobi ete emonani polele ete yende papa Simon Kimbangu nzokande na 1951 papa Simon Kimbangu alobaki lisusu na bapapa bango misatu ete moko kati na bamama akobota ye etomoni ete yo botami le 12 octobre mokolo ya liwa ya papa Simon Kimbangu kasi olobi na biso ete oyebaki te tokokoma chef spirituel tolini toyeba papa na esika wana position ezali nini face na déclaration ya papa Simon Kimbangu ete akobotama lisusu à travers moko ya bamama oyo akobota mobali na 1951. Merci na mutuna na yo. Secret ya Nzambe ye kaka Nzambe ayebaka makambo na ye. Ndenge Nzambe abongisila plan na ye biso tozalaka na biso te. Mentango yango emonani esalami
sikawa bato nyonso balobi ya solo nzambe si abongisa makambo na ye pamba te na ndenge to natunaka mama oyo aboti ngai mama Mfuma Mbanza na papa basalaki boloko na bango na nkamba. Papa azaki na mobeko akoki kobima nkamba te na temps colonial. Mais mingi azaki kotinda mama soit na Gomatad soit na Ntimanti mais koleka Mbanza ngungu te. Alors mboka ezaki na hôpital te. Na mboka soki mutu aboti bakokoma dati te. Mais na ntango wana mama ndenge aza koloba na nga mama Kulutu abotaki mama Mariana, mama Mfuma Longo abotaka mama Christine, ngai nde papa Mfuma Mbanza baboti ngai wana nkamba. Lokola mama yebaki ete bango misatu bazaki na mikumba, ngai nabotami mwana mobali, papa pesinga kombo ya tata Simon Kimbangu, pesinga kombo ya koko. Yango nalobaki ete ezali kama molimo. Tango wana ezaki interdit, papa kutu akoki kobima te. Yango wana oyo date bapesi botala na bino moko na ndenge ete kuna mwasi kuna mobali. Tango na botami directement papa apesinga kombo kambo wana mwa eto longolango ezali te, bango nde balingaki bongo. Mais yebandike ezalaki na 51 po kuna mwasi amonani, kuna pe mwasi amonani na kati mobali amonani aye kobotama elakisi ke eza plan ya Nzambe nakanisa na suki bongo. Papa ezali okay. Papa tokosenga bolimbisi tozonga kaka na esika wana. Toyebi na bola mupenza pamba te toyoka bayebisaki biso yango ete na mokolo wana yo botamaki nde mokolo kaka wana toloba awa na nkamba Simon Kimbangu abotami, kuna na Elizabethville Simon Kimbangu akufi. Bongo likambo wana ezali nzoka ye moko alobaki na kobotama lisusu kati ya bana na ngai. Kaka mokolo wana atiki molimo kuna abotami epai boye, ezali coïncidence ndenge nini papa? Ndenge na uti koloba secret ya tata Nzambe ezali makambo bango moko babongisaka. Ngai souvent naza ko poser mingi ba question epai ya papa Mfuma Longo. Nga natunaka ye ngai nasalaka ba anniversaire te mpona nini ntango nga nabotamaka ba parent dio ba papa bazaki kobima te. Likambo wana nga wana nazala sur yo oyebisi ngai euta na monoko na yo ke nga nazali boye na boye. Papa aseki ye alobi mwana na ngai okoyeba ngo nsima lelo te, zela kaka moi mpe na force ezali te. Ye alobaki na ngai kaka koyebisa ngai, natungisaka ye plus de balebele to mutu na mutu fo ayeba date na ye ayeba mpe makambo na ye. Po lokola biso tobotamaki na mboka ezaki un peu difficile po bato mingi ya mboka, soki mondele akomi na mboka recensement faut bato na makambo nyonso na kati. Mais mutu soki ayebi date na ye te, ba mindele bazaki na sini akota mutu apesi age. Nakoki koloba moi expérience moke mwana oyo abotami 6 ans soki koki nanu te, moi ya simba litoyi na ye eza te.
alors wana eza basine bamindele bazaki kolandela mingi mpona koyeba date ya motu donc likambo makasi nga mpe nazalaki na confiance na papa akopesa nga date mais atiki biso tikali kopesa nga date te pamba te soki nayebaki avant peut-être nalingaki nabanga ye te me ngai mpo nzambe tayebaka makambo ya moto nalingaki nabanga mpo eza likambo ya moke te eza ya makasi ya kokende kokokana na nzambe papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo mosantu sikoyo bapesi nga kombo na ye alors na bonzoto kobanga fo ezala pamba te eza mokumba na suki wana mais papa biso tolandaka ngo na matete papa Diengenda alobelaka biso ngo alobi nini ke na 1950 ya solo nde tokokontinue bamituna wana na 1951 alobi papa Simon Kimbangu akobotama lisusu na bango misato. Alors yo moko utoko préciser biso awa olobi nini ke na 51 mama Fumalongo aboti mama Christine, mama Kuluto aboti mama Marianne, et puis siko lelo mama Kiwasisulwa aye kobota yo nde Simon Kimbangu pona lati kombo na ye likambote tondimi olati kombo na ye kasi papa na ye natuna motuna mosusu na 1921 awa na Nkamba Simon Kimbangu abimi aza kosala misala oyo kino lelo biso ba oyo tozali kolanda tokomi na 2001 Simon Kimbangu azwi motu ya Lingomba soki totali malamu tozwi 21 2 na 1 2001 tomoni 2 na ba 0 mais les 0 eza na tina te na 1 donc ba chiffre ya valeur ezali 2 na 1 2 na 1 na 21 2 na 1 na 2001 toloba tozongeli 21 ou bien tokomi wa pamba te tobonaki kuna Simon Kimbangu lelo pe tozapeka na Simon Kimbangu nako compléter wana parce que surtout en 1921 est-ce que siko toko kangama lisusu to siko to suis départ. Merci na motuna nakanisa tolobakete molimo santu ayelibela 3e république ya banani topesa na mutu mususu obeka ka yemo ko tata Simon Kimbangu a continuer na ngo molimo santu yemo ko tata molimo santu eza boye na yango 21 years ago continuer alembi nanu te kino mukolo ye akolemba me akolemba pete nakanisa ye alobaki ete aye kobikisa moto nyonso ye aza na suka te ce que likambo oyo eyeli biso soki tolandi yango malamu bango balobaki bakotika biso na nzela te bakokomisa biso bango bazosalaka kati na biso. Merci. Merci ya solo bandeko towuti kolanda mwa extrait muke oyo batili biso na sima pona kolakisa ke mutu oyo tozali kolanda o tozoko benga papa Simon Kimbangu kiangani azali mutu lokola ngai te oyo bazali koloba ke mfumu Kimbangu bazali koloba soki ndenge nini ye wana papa Simon Kimbangu kiangani ye wana papa Simon Kimbangu papa Maludi motuna nanga mususali na babiloko nyonso oyo yo uti kotangela biso nini ya motuya oyo yo simbi. Merci papa nangai papa Lambert pe bandimi ba téléspectateurs nyonso bazali kotala biso po nazali pour na répondre kaka na question ya papa Lambert. C'est vrai na répondre à question ya papa Lambert mais na ali mingi komi adresser na bato bazoyo kamela biso na ngonga oyo. Na ngonga oyo. Vraiment to kosala nyonso ete bato wana ba yo kabiso malamu ba comprendre to kene pena na mozindo to linga ko lakse biloko nyonso. Papa Simon Kimbangu kianga litangu aye. Ya azali
moto azali na kati ya mboka ngweza na mibeko za pe na bakonzi tango ya ko yena kisana na programme oyo na tangelo mibale wana programme ya ko sala musée pe programme ya ko sala aéroport. Donc il faut pas saisir ba autorité aye bisa bango etala posa na ngai ezali boye. Donc il fallait les Cambodgiens musée président de la République pe aye bayango gouvernement pe aye bayango Assemblée nationale pe aye bayango ba institution nyonso Sénat ti koya na ba administration tout baye bayango. Pona kotonga aéroport papa batonga bitongela te nga pena na village na biso so na village na ke tonga aéroport na tonga bitongela ba koya okanga ngai po avant tonga il faut l'état yeba ke sika na ba kosala ba kozongisa bo il faut service à sécurité ya mboka pe yeba ke aéroport wana boye po ba mo ba yeba makoki ndenge nini ba ko défendre ngo en cas de omoni. Alors ko ya papa Simon Kimbangu yaki po aya ko bimisa likambo wana ya kotonga musée pe kosala aéroport. Mais papa landanga malamu likambo ya musée wana obiso mona kaka musée likambo wana ezo daté na kala likambo wana roi Baudouin ayebaka yango po tango bakangi bakimbangiste babotola na ba document po papa Simon Kimbangu azalaka na bato bakokoma ba secrétaire moko kombo na ye ezalaka papa Nzungu mususu oyo penda le plus important kombo na ye papa Mfinangani bebilo konusu papa Nzungu na papa Mfinangani ba koma ba botola yango ekende na Belgique ezalaka kuna do ba yeba secret nyonso biso ba congolais so to vandi tozo finga na tozo to yebite me ba belge ba yebi bien. Alors tango likambo ne komi ke basala musée roi Baudouin a saisi le roi du Maroc à 102. Ayebisi roi à 102 kende ko yebisa Mobutu. Po Mobutu mtapelisi la kali kamona moto. Non, biloko ne faisonga to sala musée. Roi amona ke soki basala ki musée wana. Na makambo e bango basala papa Simon Kimbangu. Na makambo bango basala ba kimbangiste. 37 000 familles. 37 000 familles déportées. 150 000 martyrs. Nazolo ba congolais bazo comprendre ngate. Nako bandela lisusu bazo comprendre bazolanda yo 37 000 familles kimbangistes déportées 150 000 martyrs. Alors que bakimbangiste basombaki armé te basalaka parti politique te balukaka pouvoir te mais balukaki kaka bosomi ya Congo pe ya moto moyindo oyo likambo ekangamaka entre roi Albert koko ya roi Baudouin na papa Simon Kimbangu oya kende ko bimisela ye na boloko papa roi Albert akangamaka na boloko pa ya Hitler pona ko bimisela ye na boloko wana ezaki ngambo ba mindele ba belge batali ba bino mutako ko sala likambo wana ezaka Simon. Donc yo na ba recherche oyo sali no ko komona makambo wana. Ah oui papa ngana lobino nazali Kimbangulog biso to yoka kaya matoi te ata na yoki il faut na kota na muzindo na luka na balola na tala o baloli pe na baloli na luki tina ke ko mona likambo wana pona ya ko lobango boseke na moni. Alors roi wana papa Simon Kimbangu utana Lubumbashi Elisabethville papa azwa avion te azwa masuwa te azwa vélo te akoma na Belgique bozoluka ni yote mutu moko tozoluka mutu ya kubikisa alaki mundele abungwani mwindo bolingini yote tokufuta yo obimisela biso roi bokufuta ngani topia yo mbongo boloko na kosila lobi nana tina mbongo te ba million papa aboyi million nana ngona mukilo ba pese million akamuta boloko soki de la kiyo ngosane ngota million na moto papa naza moto million mais ya la kisi qui a moto lokola ngai te azape moto lokola yo te papa ouais aboyi ne million tala ka tambla makolo ngulu akoso bata sapato te aboyi na ye alobi azana tina na ngote atanda mbongo atanda eloko te balobi me yo tata ya boyo lingini abimela roi a libérer roi. Mais avant de libérer, posez sur la même question. Roi Louis Kakamakamambongo, Makababoloko habité. Bongo lingini na bina lingi kimpuanza.
ya mboka na ngai. Roi asigna basi donc il contrat entre Papa Simon Kimbangu na roi Albert Ier. Obistorier le loto ba di panda yoka source indépendance. Ya on biso to bengi le père de l'indépendance. Non seulement ya biso ba congolais, mais ya ba africain, pe ya bato mwindu nyonso ya diaspora. Donc même temps où Haïti est indépendance, bato ba mais ça fait 2 siècles déjà. Papa Simon Kimbangu papa pour na la kisakaza Nzambe a inspiré ka en amont comme en aval. C'est-à-dire à gros ça les Camerounais et ça les mis avant ya botama. Mais il y a quand même ça liang kalakanan. A sali li kambo nguya mais ça li avant ya ayana mukilio. Voilà, à partir ya wana nde roi Baudouin aye ko le balobi non. Musée wana ce que ça les mis secret na biso nyoso ba mindela bu pia ekobimana poisa. Malamu so boko sala musée wana bozela li wana nga. So nga na kufi na nga si manango buti ko sala musée na bino. Musée papa il fallait salema na 2010 selon programme ndenge bamba na 2010 tala et poussaniti to comme na 2014 yango wana pour le quoi il cambodien na lobia likambo église à molili ya invisible na visible et le quoi so c'est kangami ka ndenge nzembo bakimbangisa bayemba tamba baka zulu yentoto bibunda kene mambu mawo kele zulu yentoto soke bunda ni pa et la gisi ke lingomba ya molili ya molimo na lingomba ya pole et sangani soki c'est sangani papa muta kokokani kambwana mukili mobimba azalite yokatina oyo tango papa Simon Kimbangu akianganya komi na lisasa batu nyonso déranger même bakonza mangomba oyo finga kaye papa ba komi déranger ba comprendre que na molimo a bouger bango moko bazoya Moutapia qui va invitation te boya pas. Tout le monde qui peut te ngana quand tu vas lettre. Invitation te yebo ko mona ka ke beti na motema Nzambe abengi. Abimia ke. Nzambe abengi albiyaka mwana na yaka. Félicitations na bino batata na ba mama na o bomi déplacer bo kengi na salle d'accueil. Po bandimi na bino ba kotuna bino mituna. Si tozala kana bino bofinga ka lingomba wana. Tozala kana bino kolobi azaka ka moto. Bakimbangise bakeleke bafuka melaka moto. Bongo bino pa ya moto wana boki kusala ni. En plus, tant que Kimbangu se bat qu'il ne pesa biloko. Bango pe bazo ya pesa biloko. Na bandimi na bango ba bengi pe bandimi. Papa, voilà likamba munene yango wana otoko simba et li musée wana ya musée ya Bilaka. Pe aéroport wana pe aéroport ya Bilaka. Pambate. Tango bana na ya papa Simon Kimbangu bazana no mike. Balaki ko nyoko la bango na nkamba. Bazo nyokola bango timo kolo musu tata na bango asiliki aza na prison na Lubumbashi aya na nkamba wana aux environs ya nkamba aya na ba avion papa Simon Kimbangu oyo ga omona na liputa na makolongulu aya na avion akitisa yango wana na nkamba aye kozwa ba ko récupérer bana na ye ba bondela ye papa pardo tikila biso bana oyo nde esika lobi na bango ke mokolo aéroport ya oya ngai ekosalema bokosala ngo awa aéroport wana bokosala ngo awa ezali pe aéroport ya Bilaka oyo lingomba ya molimo esi ekanga nde lingomba oyo ya biso ya pole elingi nde esala. Voilà ba secret mi balé papa ozali na voyage wana yango wana. Merci ya solo bandeko tozali kolanda papa Maludi ndenge ezali kolobela biso. Papa Maludi merci koyo tozali komona na mboka Kinshasa ba mama na biso batata na biso oyo basi ba koli batali koyo kaka kobele misé. Mais eloko nini ba bengi misé. Et puis tina na yango ezali nini. Papa te soki totali bien na monaki ba soki to lobby bien ba misé. Donc ba misé et mise lela nango. Parce que na yebite bato bazolo bake misé bakotonga misé biloko nyonso pa Simon Kimbangu oya salaki ekokende na misé mais ba biso to lobana biso ke bon soki nga na tali na lobi bongo siko esika mai ya na lutendele wana mai wana est-ce que papa boka ki na tono na mai wana bakolongola ngosi bake na mona na misé bien bakosala ndenge nini
esika papa Simon Kimbangu atambolaki na mai na kindu kuna soki za na kindu kuna atambolaki likola mai ake kosokola abimisi savon na est-ce que bakomema mosusu yango na papa Maludi tolingi lelo na bandi kwa kola na balanda biso oye soke nini wana mise et puis susu tina nango ezali nini papa Maludi na pesi yo malo. Merci papa Nangai, papa Lambert. Likambo na photo betela mo sete batu ba yeba. Lingomba kimbangiste ezali lingomba ya pamba te. Papa Simon Kimbangu na kubandela pe na kuzongela azali nzambe po oya sali. Muta kokosala ngona mokilo azali kaka nzambe. Yango tango zolo ba musée yali ndaku ba kotonga pona kotia bilembo nyonso yo papa Simon Kimbangu bana na ye o tobengi batata mvoila bazo salela pe lelo papa Simon Kimbangu kianga nazo salela nyonso wane kokota na musée po bato mokili eya kotala bonzambe ezalaka place nini wane ezali ba preuve ya bonzambe tolo bakaloba te kaka ozoloba kaka boy soko ozoloba likambo fo po olakisa lembo nango do musée wana nde moto banda kolakisa bilembo oyo papa Simon Kimbangu kianga papa Simon Kimbangu asalelaki oyo bana na ye batata mvoila papa Kisoloke papa Dialungana papa Diangenda oyo basalelaki papa Simon Kimbangu kianga biloko azosalela nyonso wana to banda kotiango na musée po bato baya komona na bango biso na Kikongo tolobi ndaku mona kanzi kwendi kugwako ma esengeli malamu omona kyo suka kaka na koyoka tango balobi na yo balobi senga pe omona kosuka kaka na koyoka te yango wana musée wana ekoya po elakisa na miso ya bato te tala likambo balobelaka ezaka oyo tala oyo ezalaki boy tala oyo ezalaki boy. Mais avant tout, il y a un musée qui est dans le Cambo, il y a Maya Lutendele, il y a Kingi, tout ça. Papa Simon Kimbangu salima comme si surtout bandigo komangwawa. Mokili, nalobi bien mokili mobimba. Mangomba nyonso bakuluka baya koyeba secret wana po ezali bebo. Peso ezali tina moko to tia comme des qualificatifs ezate. Mon dictionnaire. Oya ko tia makamu sa papa Simon mona na bimite. Papa mutumba atambula likola mai mutumba yaka na likolo na mupepe mutu mubimba azui roi Albert premier papa asimbie na loboko minute te bango wana na kisanto ko banda na Allemagne tina kisanto wana ba kotina musée papa nangai ayena yena kisanto roi bandio banga ono awa lokula nzela ba Kongo ya matadi batu bakomona mona ngai azui wana tia ke kotia na Yangambi dans le Haut Congo batu ba kende ba vérifier soko roi avandaka na Yangambi roi porté disparu en Europe papa Simon Kimbangu longoli na bité soko na Bible so mona mutu longoli mutu na continent oyo abimisi na continent moto ndenga zalaki na mai na makila omoni alors babi bisika o papa Simon Kimbangu salela misala na ye wana papa ndengo tuninga mo eto kanga muso yeli ya mukuse to komisa mo miniature to ko mema mais moi to mema mai ya Lutendele ezate moi to mema mai wana ya Kindwe pa ya tambola gilikola mai azaki na kati ya bateau to bengi stamer papa azo kende relégation ayoki mulunge po azaki na menote na maboko na makolo bakanga asengi batu wana lobi na bango na posa na tiata mai ne longi po molungele ki makasi balobaki ne prophète te bango baki mindele balobi kasi olobi oza nzambe te balobaki ne nzambe balobaki prophète te papa kasi soko ozalaka nzambe okokosukola te kaka biso to fungola minute bongo ene sukola elobi ezoloba bango kaka boye menote na miso na bango ezokita elongwe na ya maboko na ya makolo elongwe bamoni elombe alongwe na masuwa likolo ya na fleuve Congo na Kindu dans le Maniema actuellement ye wana likolo mai papa aketi na katikati yebale atelemi likolo ebale na zolo bien mais na ba recherche oyo so sali déjà et belé oyo sali est-ce que so na ba recherche no na mokili
so moni mutu déjà au so sud déjà na ba recherche atana ba pays ne so mutu pas tambula likola mai ake azupe savon ndengo ngolo bana azalipe papa tant to benyango kimbangologie et là c'est la science c'est scientifique batu ba koyoka kombo scientifique ba komona scientifique la kisini que soki ndenge na simbi bible na ngaboy soko na tiki yango ekoya kaka na simbi na tiki ekoyi na simbi na tiki ekoyi na simbi na tiki ekoyi tango eza ko produire même effet et comme il fait moko scientifique osimbi ekoyi donc ata yoso osimbi na yoso ko tiki ekokoya nango kaka papa edi pe soko asimbi atiki ekokoya nango kaka omoni donc elingi ko lakisa ke oyo papa Simon Kimbangu asali soko asali esali maka ndengwa papa qui solokele soko asali esali maka lokola papa Simon Kimbangu papa dia lungana soko asimbi esala kaka lokola papa Simon Kimbangu papa dia ngenda soko asali asala kaka lokola papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu kyangani soko asali asala kaka lokola papa Simon Kimbangu yanto bengi yango kimbangologie c'est-à-dire yali scientifique donc il y a un cas concret papa Simon Kimbangu asekwisi bibembe toza d'accord si ba toza ba ngana ko apprendre yo que papa qui solokele pe asekwisa bibembe papa dia lungana pe asekwisa bibembe papa dia ngenda pe asekwisa bibembe papa Simon Kimbangu kiangani asekwisa pe bibembe yo c'est ça combien kimbangologue nazana nga kimbangologue nana pouvoir wana te eloko te kimbangologue ayeka observateur non mais ça no kaya kombo te na kaka kombo ya moto azomona ata mpese osekwisa te ata mpese papa or papa Simon Kimbangu asekwisa nandeke pigeon papa balambi sango mutalambaki pigeon wana Kimbangu na moni ozana nzala lia pigeon na fufu papa Simon Kimbangu atala sani oyo pigeon azalaki papa landana likambo lukango na bible atali sani alakisi pigeon musapi alibi na yo ozokota complot papa pigeon wana basala ebota alamba batia baba nini balamba bazunu oyo papa dia lingala mingi wana batia na kati batia matungulu batia ye pilipili mungwa no papa azonga na basala na ye atilu muka ndalamba bya malamu ndenge biso tolobaka atilu muka alamba balamba ya mabie ezaki mako lamba mabie wana pigeon aguti na cuisine abimi azasona pema bomo elesi bakataki kingo na mutu kutu ezali sute mais pigeon mutu ezongi basala ezongi apumbwe supu wana balambelaki yego papa supu wana ebebisa nzambara ya sango wana na ndeke asekwisa ye yo takutu ngai c'est vrai kimbangologue mais attends c'est vraiment kimbangu papa ta furbi na kokala te na kokate yama to sala ka différence entre yama to lobi ke baba nzambe parce que bana bilembo wana papa to zali na 2010 na mais bakamunyo soyo tozo koloba mais ndeni mokili edutaka ki papa Simon Kimbangu azalaki nzambe te papa azalaki nzambe te makambo no tozo loba oyo donc bazaki batu ngana zaka ngana tozo loba ke bazali ba témoin de la création papa bango ba koyeba so baza wapi après mokili zo loba ke wana zaki fanatisme mutozo ko sala bango papa ngana zana muninga moko ayebi lingomba oyo lelo so na bando compter ba mbula koleka 40 ans akomoke na ba 50 ans ti lelo andimelaka na ye kaka te ti lelo kasi soki mosali moko ya nzambe azoleka na balabala koti aye koteya ye wana alandiaki na église wana papa ya likambo apasi ngai nalakisaki site na biso na mundele moko tosalaka na ye chef na ngai tango atali kaka mundele papa atali le lendemain ye koyebisa ngai bi boza na nzambe mundele atalaki ne kaka site atali oyo elobami kuna lokola ezalaki na français ndeko na bango mundele mutalobi alandi professeur Elikia Mbokolo alandi professeur Théophile Obenga tipo na lobi na ngai boza na nzambe mundele bana mibale ya basi to kosana bango ya mindele moko komone ana
mususu zela kombo soki ye papa na bana wana bazali ba juive baki olobela mais babotami ya bakoli ya bango bafeta na bango feta Noël. Alors baye kutuna babi na Noël osala nini tout ça na bandi ko pia bango explication ya Noël pour na relakisa bango que Noël ya date mo conventionnelle et za date mo ya ba pakano nde mokolo yango baliaka mingi meme pa na bisele ite bo meringa ngana kina ngaki mbangi c'était luzingula muntu kopo bo meli wala no mokolo Noël avant que de Messi ya ba catholique to meli nanu to langwe surtout si les signes ba catholique to kepa ba protestant to zongi lisu na ba to meli luzingula muntu kopo mokolo penda yezu abota ma fo makamba ndeko ne salema oyebi bana boni ba bota ma na kindumba mokolo ya Noël wana ozomona mwezo ezo kokana na nzambe tango na expliquer bango eloko wana mokolo elandaki na yebisi bango boko kende fete balabi tu nous a convaincu to fêter sous Noël te yoka mindele en un jour seulement amoni monene mozindo likambo mi congolais alingiga kolanda patron na ye oya te ya kayo alagisaka nzoka nde patron na ye wana mangomba oyo ya bapaya bazana mission na bango. Pourquoi balingite congolais a découvrir kimbangisme? Ndinga robodo lobia so bo sali misé wana pananga na za vivant et silina. Alors batu wana pe bakolinga te. Papa zwa kaka secret to kena so musika te papa nzambe asala mokili. Yo moni ba richesse o eza na Afrique. Na o eza na bamboka o to bengi ba pays développé wa pele kimiki. To kaki matei mapesa kabisu Dr Bazinga. Mwana na mutu bakotea kanyene masese. Makamuna bisu mazalimu kaka. Baoyo basalela kanzambi boso. Oyo basala kanzambi na solo. Na kubakisa te, na kulungula te. Ya solo bamona kete, anzila ngo izali kaka. Kasala fin de fin, bango batu balongaki. Millions of us yibi ndenge to kufinga maka. Batu yonso bayini bisu. To kusala pede kamba mabena mutute. Mukoloma le 22 septembre dernier to zala kia wana. Tanameke pega ka wana zali. Na lubaki na binu ete to kumi na Carrefour. Carrefour wana izalina banzile ibele. Donc on a retambola na kati na nzila na bisu to kumi na Carrefour o to sala attention. Ba appel mususu ekuzala kamala mute. Na lubela kabinu. Soko bazalo kubenga yo tala nanu wana bengi yo. Dikamo nini zana ye. Mpusa nini zana ye. Aliyo kulobana yo nini. Mpate nzila na bisu ezala mabete. Na 23 makama salami. Ya solo kolela. Soni mawa. Lelo yo tomonani lukula biloko bizangi ntina. Zaire ezalaka na valeur miki. Ndenge na lubila kebinu kuna tangu tukandaki na Vancouver. Mukirima bisu mopesa mana kilo mingi. Kasi sikasikawa tolonguli kilo na bisu. Pana nini makamatuza kusala ka ezali ya mawa ezali pia Sony. Batu mingi bazali kukamwa medikamo nini wane yeli na Zaire. Encore bango. Soko tozala kana fier mpana mokili mabisu. Nde makamo mususu tukuku sala yango te. Nde tukuku okesa mokili oyo Sony te. Pamba te ezali paradis terrestre. Batu bandimi te. Kasi tozali kokende. Pourquoi biso batuto wana ba richesse wana faut tozala kaka pauvre bango batu wana eloko te faut bazala ka riche
ezoloba na bino eloko te. Secret wana batu basimbi yango liboso eza mangomba ya bapaya. Mission na bango yango wana bozalaka kaka kidiba biso tolelaka bino kaka na coin. Baili biso Bible me baye ko. Christianisme. Ba chrétien baye ko nyoko la su ba chrétien. Soko landi histoire ya koleka na temps ya ba flamand okoyeba ke bato wana bayela ki bonzambe te. Papa Lambert yoke ko tubela. Epa ya nganga nzambe. Ndenge biso tokomile lo ba nganga nzambe. Muta yeko tubela epa na yo akosi yo ka bomaki mutu. Oh likambote lokolo tubeli nzambe pe alimbisi yo. Tango zozonga kana ndako no police. Ye kaka nganga nzambe abengi police alubo kanga mutu wana bomaki mutu. Tala yangwana isika Papa Simon Kimbangu biboko ye baba ngo kaka na bizaleli na bango. Solo papa toyebi malamu ete soki mutu atatoli likambo ya mutu mwindo lokola Papa Simon Kimbangu azalaka na difficulté kokoso il faut babundisa ye sikoyo bino bo tuti tolo ete bokolobela yango est-ce que tango bakobanda kolandela bino ete mpona nini bokosala nini na tango wana ya solo bitumba lelo yo bazotia matoi bayeba soko discours yango esalami na mokili ya lelo bazotia matoi po bayeba yango soko bayebi ya solo bitumba monene ezobandana na Occident ezoya na ngungo nazoyebisa yo na kanisi basi basumbi pe ba évêque mosusu basumbi bango ko balandela ngai balandela biso basumbi basango mosusu balandela ngai balandela biso basi basumbi yango na ngungo oyo nazali kosala kasi mpo na biso ndenge otuni tokosala nini tokotikala se na position moko kintu adi bumoko tokolonga bomoko tokolonga na verite oyo tokobanga eloko te bango nde bakobanga sika oyo okutani na Papa Malongo Papa Simon oyoki ye omoni ye nini okokoloba na baoyo baye te to makambo nini okokoloba na kati ya ndenge bosolo na mokolo ya lelo nazomemela bango sango ya ozana 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 tomoni ye ayambi biso tolie na ye tomeli na ye andimeli biso andimi biso pe alingi biso bino banso boya tokende pai na ye boya e tokende pai ya papa oyo aleki na bonene ya bule Simon Kimbangu Kiangani azokoso ke azosalela nzambe mais nde problème ezali wana a continue kokanga bino kitende na misu bomonaka te comme ça ye atiaka maboko na baposhe na bino eloko ya makasi papa oyo esimbi bomoto ya moto oyo esimbami oyo esimbi bowumbu na ye to esimbi bokangwami na ye ezali lingomba libération ya peuple to domination ya peuple eyaka toujours à travers une religion yango wana tokoloba na bandeko na biso batata na biso bamama na biso bacongolais na baangolais ntango lobi congolais angolais elakisi Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo Angola mpe baafricain nyonso mpe bato bayindo banso koloba na bango ete lingomba ya bapaya ekoki kolongola moto na bowumbu te po yango eyelaki nde po etia yo na bowumbu soki elongoli yo na bowumbu elakisi ke bango bakwei na libulu wana bango bakomi domine so bakondima yango ya solo donc religion d'emprunt ekobongwa na jamais religion de libération le bateau baosambela na ba religion d'emprunt bayokanga bien même bakocomprendre après 100 ans mais bayokanga bien ke mangomba wana bazosalela eya lokola bango nde bakangi mutu mwindu malamu po bapatron na bango wana bakontinue kobetaka ye fimbu exemple mosusu mpenza ya makasi le 30 juin 1960
toujours indépendance. Mais avant, on a papa Diangué ici le président, le feu président Joseph Kasavubu. Alors, juste après discours, na yotangozo kita, nos apostolique, c'est-à-dire représentant, il y a pape, kuna epa inabiso, akoya komona yo. Effectivement, ce type-là est venu komona Kasavubu. Kasavubu a commis nommé président de la République, a commis président de la République, mais non apostolique, on a gagné là. Yo, bino, besoin d'indépendance. Besoin d'indépendance. Il faut que ça biso, l'ingomba ni aussi li pendant na bino. Biso to l'église catholique na biso. Tota so li pendant na bino ke nzelani. Donc il a dit que même indépendance sonya l'ingombe simba kamona si. Siko yemi sa biso, l'ingomba ni aussi simba na place catholique. L'ingomba ni abandi ko harceler président de la République. A tout nié première fois président de la République KO. Deuxième fois président de la République KO. A tout sous troisième fois, président de la République à lobby na nos apostolique, église catholique. Voilà pas ya kanga qui biso sous bien, à livrer biso sous les sous. Tandis que ya bossa dit que église qui mangi c'est outil cause indépendance. Bah yebisi que loba église qui mangi c'est toko koka pe toko leka. Voilà papa Dengue, il était fier de lui. Toko zo indépendance mboko pe toko leka ko simba ngo kitoko. Mais papa n'a pas la tanga ye pas catholique. Ti wana azaleka na nostalgie ba patron na ye ya kala. Nde esika to teka sumboka na biso pendant 40 ans. Na liloba wana kaka. Ya kukamata mboka na biso kozongisa ngo lisusu na maboko ya ba catholique. Donc yango wana ti lelo papa tozana na indépendance spirituelle te. Sala bilan banda li lobanzambe eye na mboka na biso banda tokomi ba bishop ba archibishop ba évêque ba archevêque ba cardinaux ba prophète et loko ni s'est changé pa na biso nzala e bakamaka nango kaka liwa kaka likolo liwa boumbu likolo boumbu pasi likolo na pasi na yebite ndé na zolo babosoko courbe yango s'est changé mais na ndimi na ngate bandanga na bota miti lelo mboka na biso ezindaka nango kaka ezindaka na yango kaka ezoluka nini ti toko reconnaître lingomba wana esimba makambo nango nde toya kozwa bosomi indépendance spirituelle nde toko redécoller et toko comme l'un des pays les plus avancés au monde. J'ose dire, papa Lambert, dans une chose vérité. Même bamboka nous pas comprendre balobi non Congo qui s'est na place moko na conseil de sécurité. Po ba komona o développement ko salema ba mona yango na nuté. Tozonga na misé na zongi sur le sous na masolo na voyage pastoral à pas Simon Kimba en Kiangani. Alors, pour la musée de lobby, ba place est belle papa Simon Kimba sala makam mingi. So toke na kamba tokomona mingi. Tokomona esika papa kolo Yesu apesa ye mvoila. Tokomona esika kolo Yesu apesa ye fungola ya lola. Tokomona esika apesa ye clairon oyo kobeta mokolo suka ya mokili. Oyo Coran na bisa diriger yembi kelelo yebeti wane kobeta. Avant le 6 septembre.
bonsoir. Vous venez d'être reçu par le chef spirituel. On peut savoir ce qu'a été au menu de votre entretien. Écoutez, le chef spirituel m'a rappelé lui-même que la dernière fois que j'étais venu le voir ici, parce que je crois que ça fait un petit moment qu'il n'était pas venu à Kinshasa et je n'ai malheureusement pas eu encore l'occasion d'aller à Nkamba, c'était il y a 3 ans. Donc nous avions gardé un très bon souvenir de nos entretiens de l'époque et je me suis fait un plaisir de venir le voir aussitôt après son arrivée parce que il a, comme tout chef spirituel, une influence tout à fait importante sur les fidèles de l'église kibanguiste. Et je crois que dans les temps qui viennent, cette influence ou l'importance de sa parole sera d'autant plus sensible que nous avons peut-être devant nous en RDC quelques périodes un peu difficiles ou tendues, ou en tout cas agitées, et où les gens peuvent éventuellement se retrouver entraînés dans des actions contre nature ou contre la paix ou la stabilité du pays. Et je crois que dans ce cadre-là, les églises ont un rôle important à jouer et les chefs spirituels des églises, et en l'occurrence celle de l'église kibanguiste, a très certainement un rôle important à jouer. Et je sais qu'il se préoccupe beaucoup aussi du sort de son pays, et comme des kibanguistes en général, mais au-delà des kibanguistes. Et donc je pense que c'est important de temps en temps aussi de changer d'interlocuteur, de ne pas voir que des politiques, mais aussi des responsables religieux. L'église kibanguiste peut compter sur les soutiens sur les sols français au moment où l'église est installée déjà en France. Oui, mais comme le remarquait d'ailleurs le conseiller principal du chef spirituel, la France a été la première nation à donner une existence juridique, à reconnaître une existence légale et juridique à l'église kibanguiste. Donc nous sommes une république laïque, mais tout à fait respectueuse de toutes les pratiques religieuses et de la liberté religieuse notamment. Et donc les kibanguistes peuvent très librement s'exprimer en France et exprimer leur foi en France tant qu'elle se fait de manière pacifique, et c'est le cas de l'église kibanguiste. Donc il n'y a aucune raison que la France ne puisse pas, comme elle protège la liberté religieuse, protéger également la liberté de religion pour les kibanguistes. Je vous en prie. moto nyonso na oya wa na oya za bomoi akoyoka yango kelela ne kobeta mepa msute na nkamba yango to bengi yango Yerusalemi ya sika. Alors ba place wana nyonso soki muto ayepa ya kotala musée ba koyebise peke o biloko ya na musée te kende pe kotala e kokoma ba lieu moko ya tourisme na Lubumbashi sika bakanga ki papa ezali pe na kokende kotala libulu wana ya maya mungu ba ko bwaka ye mikolo nyonso na landaki le ministre Lambert Mende alobi tango nga na moni liboso na libo mona monene ya Simon Kimbangu te mais tango na moni sika bakanga ki nga bino tete o mutu po ba azala bo pendant 30 ans te fois za mutu mususu wana ba lieu sur le ba lieu théorique mais musée et vous avez biloko papa musu yo na no monate Chani ki wana mona ka compagnie Chani ki osala biso mamso et ça la tono moko spécial tono spécial ka pona otia papa Simon Kimbangu bakanga papa Simon Kimbangu na tono wana ba soudé bake ko bwaka wana maya lutendele tono tango bimi etikali soudé mais papa Simon Kimbangu azasu na kata tono ta telemi likola tono babi mbuta mutu yaka bibini boya kuzonga ya tono ya wana mai ezotepa nazo senga bana Kinshasa ba congolais bokende bino lutendele malembe bokende ko vérifier yo so bomoni yango te bomoni bisika yango te bozonga bolobi papa Maludi oza lokuta na tibino au défi oh ya moni ke il faut ko vérifier makambo biso to komaki ba Kimbangu loko pona ko vérifier tant balobi bona ke ko vérifier alors tono wana to kotia na musée revolver o ba beta e pa ebimisa mai na mukili oyo boyoka kana basango revolver wana ezali ba nini ba cartouche wana o ba to bengi nini chargeur ezali batu ba komona ona misu na bango na place wana lutendele sika liaki mbisi koma libanga so ke komona libanga forme na mbisi na kwanga na lipa eza wana papa mutu aboye bible oyo uta likolo ikweya wa kimbangisa ibi bible te lola yeko livre obi ndenge ba livreur basala kawa ba yeko peso loko na nda biso ba kimbangisi ba livra biso bible à domicile livraison à domicile ya bible tala bible makamusu na bible na biso te papa o wane uti lola d'ailleurs banzembo na biso yuta lola bazo livrer biso na bible na banzembo
toza na frère sesera komaka nzembo te aza te komoni bengana zo kuna bazokoma banzembo tout ça mais oya biso inspiré bazoka banzembo nanu bazwa danse te po bango bamonaka likolo efungwani amoni bato na ndenge baza koyembela nzambe nanu bamona moto azobina kuna te yango na tozwaka badanse te tobinaka te po kuna na lola babinaka te soko moko akelingi na lola bamonaki bakobina aya koloba biso twana ba papa okomona na moto akufa azopesa témoignage okomona ye yo moko okomona moto akufaki asekwi azopia témoignage oyo amonaki kuna toza na bango ebele soko totangi bapapa abalaka bapapa ebele yango wana musée wana nde kozala na bilembo oyo papa Simon Kimbangu asalela yango nde kobenda mokili koya kotala bonzambe na ye pe bonzambe ya lingomba na ye voilà papa totelema nanu wana soko motuna mosusu bakimbangiste botikala na bomoko mais bomoko bona botikala na désordre te nzoto nyonso elaka na motu elaka na makolo yango wana motu de papa représentant légal chef spirituel na libota liso ye lizali zingazinga na ye solo soki kotikali na bomoko vent ya Saint-Esprit eye ekotaki na mboka oyo Congo na kati ya Afrique ekopesa ba événement sur événement makambo isi ndenge na ndenge bakosalema oyo ezali nde source ya civilisation ya l'homme noir solo pamba te discipline église kimbangiste ezali na yango eleki makasi ordre discipline botosi bwa liloba botosi bwa mitindo yango nde ezali kobimisa misala miyembe ezali komona no sikoyo boni totia tembe yango wana toye kosenga pardon na papa Simon Kimbangu okombo ya balinga ya full magister congrès pan-africain tosengi pardon alimbisa biso tozali bana baye alimbisa biso solo ye azali mosanto wa biso ezali lokuta te yango wana moto moyindo ayokaka soni kolakisa oyo aye elongi po ezali moyindo akanisi lokola aza moyindo soki batali ye bakomona ye te me ebongi ozala na fierté komilakisa bana ya Simon Kimbangu ezali kopesa soni te solo se solo tala esika oyo ekomi kobenda ekomi na puissance ya nzambe ezali kobenda bato ya mokili mobimba solo soki ezala pamba ekoki kobenda lokola ema ndenge ezali te yango wana totondi bino botondi na ndenge bokomisi kimbangisme lokola code de route ya biso bato moyindo. Merci ya solo bandeko balandika no télévision kimbangiste nzela ya sembo yango wana touti kolanda touti koyoka mwana papa Simon Kimbangu nini oyo papa Lambert makwemi mona koloba susu na kobakisa na mokola lelo na kati na émission masolo bozali komona tozali kotila bino lelo soki tozali koyoka ke ki fanatisme ozali kolisa kimbangiste ndeko na ngai yonde mtu tozali ya kobunga mais qui vivra verra minga koloba ezali sute papa maludi tokomi na suka émission na sopa mbate to lekisi mwa temps mingi pambate na télévision tango ezali obele tango na kopesa yo 1 minute na liloba nini ya suka koki koloba na biso na tina nanu na émission oyo ya touti kosala na mokola lelo oyo yaki na thème na biso voyage pastoral ya sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani le Saint-Esprit oyo mokili éviter que papa Simon Kimbangu tozolo ba Kimbangu ye wana papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosala ba œuvre na ye azana nkamba mais aki ko traiter maladie Ebola
na bamboka mosusu kuna tozo koyoka yango et toyoka ki pe président de la République à lobby yango des États-Unis ki ba ya batinda ba émissaire na ba ya azali sûr na ye pambata yebi ke na kati na mboka oyo azali ko diriger mboka te mayebi ke mboka na li paradis terrestre nzambe mutali ko tambusa yango tozali koloba na biso ali sûr ke nzambe molimo soto mutali ko tambusa mboka wana RDC kasi soki tondimi ye toluki libokonzi na ye nde esika nde maso ekopesamela biso papa Maludi tokomi na suka émission na biso nino kokoba mpona seconde à minute topesi yo po ete tomoni ke bazali kosala biso signe mpona ntango ezali obele ntango papa Maludi na pesi yo maloba. Merci papa Lambert, maloba na ngai liboso longonia na ratelki longonia na bapanzi sango ya lingomba ya papa. Merci parce que tozali télévision tozotia bato na avance. Tozali télévision du futur, toza la futurologie. C'est-à-dire makambo tozolo ba mutata lingia andimi nango lelo te lobi akoya kondima pe un jour papa Lambert ba ya ko féliciter merci au salaka émission wana au fungola kanga miso. Donc bana ya ratel bandeko ya ratelki bandeko ya preski to luka tozala na bomoko to sala musala yangana to tika ba kombo na biso to sala musala yangana po lingomba yangana biso alika ba sali na kati ya lingomba wana pe ya mibale na koloba na bandeko na ba kimbangiste biso bato kolo likamboyo biso bato ba poni biso yo vanda kino na ndako zolia fufu na madesu ba yeko pona yo ba voter yo ke yo yaka ko sana lingomba ya tata ta la chance yo bato bele bazo ina lingomba mingi bazo ina ngo parce que bango kombo na bango ezate yo kombo no ezali e be yo moko bandi mpitakani o bandi nkakalakani kana kata lingomba wana papa mbano ya moto na moto ezali tozala biso nyonso sous les ordres ya papa Simon Kimbangu Kianga ye azala liboso biso na sima elobi ye biso to exécuter soka lobi te to salite mais soko tozo leka liboso nyonso tozo sala ezali na comptabilité mutu na musunde tozali bo bilan na biso ezali osalaki ya mabe rouge osalaki ya kitoko bleu osalaki ya mabe rouge na suka nango ba compter ba rouge na yo na ba bleu na yo yango mute osala ozwaki to ozwaki te mais biso to yebi mbano eza nini bandeko na nga ba kimbangiste oyo soki ba convaincre ye abimi ake akomi kutu fossoyeur numéro 1 ya lingomba papa Simon Kimbangu Kianga na lobi malamu kutu ya yebi na yete atiola afinga mais yo moto yebaki ozwaka chance ya kovanda na lola peut-être mimonelaki yango nanu te obimi na yo soki okutaki lingomba na mesa olingi nango te papa tikango na mesa epa okutaki yango me kokitisango na mabele te keba na luvwezo kovweza kotiola nga kutu nazalaka kuna iyo soko ozalaki kuna omonaki na yo te bato nyonso bakomona te peut-être ozalaka ozalaki na bilembo te ubi osalaki ndenge nzambe papa alingaki te mais ntango ezali nano esili te soko mizongisi na yo ndenge na yembi nzembo wana tukaki leke kiame ya sadidingi mambi ngizidi kivutula kwa ngese undoloka muna mambi limbi sanga na oyo nasali ya mabe yo moko yebike ngai mwana na yo na ye komi zongi sepa na makolo na yo papa donc toli na ngale banzela misato bato presse tos luka to sangana to sala na bomoko succès ya moto te succès ya papa Simon Kimbangu ya lingomba na ye biso ba kimbangiste tozo landa ye to sala na programme na ye na programme na biso te to landa ben kamba Yerusalem soki muninga na bosani benga ye pembeni teya ye lakisa ye soko lakisi ye soko mo akolanda na ye yo amwe kazala mwana papa te oyo azalaka na lingomba alongwe soko longwe no ke na yo epekisa mina mote mende pa yo ke tika ko sala mauvaise publicité tika ko sala mauvaise publicité po batu mingi bazo bakasi bino mo bozo lo bangote tangu yo zaki na kati olobi ngako na laka kuna tala yaki boyaki bezala kana ngo boye batali banda ba kolanda yo mais bino batali banda bokeba soko boni mutaki na kati tuna yo kimela nini tuna ye tinezali alongwa pamba te tinezali
peut-être ya bonzoto te mais ya molimo ayebi tina ya kimela. Alors soko zolanda bilanda landa keba. Ya suka papa bus euti njili. Na njili ezoloba victoire 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 batu bakoti. Mais tango ozoya okomi pembe na victoire omoni sikoyo ba taxi bis etalibwe ezoloba njili ezoloba sous victoire te. Yeba kokomi pembe ya victoire. Yango na siko destination ya sous victoire te batu bana victoire bango bazoki ne sous na victoire te bango siko bakomo zonga matete bakomo zonga njili bakomo zonga kimbanze. Soko yoki ndenge wana yebake okomi pembeni ya terminus. Ndenge moko soko za kotambolo moni oyo poso koko oguna papier batekela kilika bono kasa kwa nga yebake okomi pembeni ya wenze. Yango tozomona mutemutaza la mayele. Na suki na bawana papa. Minto ko baksa eloko moko ko baksa lete eloko to ko senga na bino émission ma solo ya solo tozali ya solo to sengite kastolobi ke ndenge bande ko bakolobaka batula luzolo la mbote tozana kozanga ba micro tozali na ba biloko moka mike zo kozanga biso omoni ko ça so émission pour to poursuivre mama ba kambo tozana ngo besoin pour to landela émission na biso to continuer ko luka ba recherche tozana ngo ba matériel tozana ngote on samona ko salisa biso obengi biso ou bien on leki na régie pambate liboso ndenge to kolobaka pa na biso nkamba simos otongi pa na yo biso to lobi liboso régie sima bokiti pe pa na biso pambate biso pe tozana ngo posa nde to sukisi wana na kopesa kaka merci na bandeko bozali kopesa ko soutenir biso moralement parce que to moni ke ba conseils aller mingi pour le moment tozana na moralement mais tout ça a besoin que batu pe batu a lozolo la mbote beaucoup pe ko salisa biso to ko pesa mutanko dia vraiment mbuta na biso yo zali vraiment na kobenga ka yo conseiller direct pambate ozali conseiller direct donc to ko salisa biso vraiment na makambebele ba conseil na yo to moni ba mama Wivine Matou to moni ba mama Sophia na ko ya koreki mama Brigitte ya MSSK na Saint-Ouen to ba mama Christine wavewa tozomona ke bozaye belé to kokoloba mama Judith pe molonga ne papa Elizo Landonga malgré tout il y a moi sikaliba la kasi to sengi pe ba tozana besoin makamunyo soana to pesi ba merci mingi surtout tozana besoin ba pour soutenir biso wana tozana ngo besoin mais pona lelo to sukisi émission na biso wana pe na kobosa te papa Divimba ba conseil ya butata tozana des osala pe ki esengo ovandi tata zo peso ba conseil na pa ya biso bana oyo yo viva eza ba témoin moko na kata mokili zo sala biso esengo bi pa mate ba tozo mona bino papa Divimba chapeau nzamba ko tia loboko po ete mikolo ya likoya to vanda na pe to sala no pe émission pona lelo bande ko nyonso kata mokili mobimba ba responsable ba paroisse nyonso papa Lambert na lingi bino mingi nazana mutute ona lobake na linga kate ba responsable surtout na mboka France, Europe, partout. Papa Lambert, nazana posa na bino, nazana lingi bino mingi. Bandi binyonso na lingi bino mingi. Nazali ya bino, so momona kake tozali batu, elobeli ezali na senga ka bolimbisi. Bolimbisa ngai poete, soki bolimbisi ngai te, tango mususu mokolo wana, likambo moka kokosala nga mpasi pona kota lola na ngai, ezala mpasi yango na senga ka déjà bolimbisi. Soki mutu moka monanga na likambo kanganga na elo na likambo elobeli na ngani ne sala ka epasi na senga kaka bolimbisi po ete ngape na ngana zala bien po mokolo na pe na bikisama pona lelo na pesi bino noso merci nde ezalaki surtout bandeko ya ratelki bandeko ya ratelki Europe bandeko na ngani nyonso ko banda na papa Yugens to kena papa Mai papa Dani mama Lydia papa Tony batu nyonso papa Charles biso nyonso surtout papa Charlie Mulenga na felan biso nyonso bande karatel ki tozala bomoko tozala si papa Simon Kimbangu kiangani surtout yo disciple kozala libanda papa Simon Kimbangu kiangani te zala toujours papa Simon Kimbangu kiangani sima na ye wana nde ozosala mosala ya solo kasi soko ozali kolanda batata mosusu otiki papa Simon Kimbangu kiangani pasi na yo nde bandeli nde sika wana tozala bele papa Simon Kimbangu kiangani nde tokobikisama pona lelo tosukisi wana nde tokutani mbala sima papa Maludi vraiment merci papa Maludi na bokasi oyo kolakisaka na kati na émission masolo
pe kimbangologue non tolingi vraiment que liboso et puis na kobosa na te papa boy to bosa te to na pasteur wazo ko sala ke na émission masolo ke likambo masolo ke le liboso le révérend pasteur Peke Aloubé. En tout cas félicitations vraiment tika ite nzamba ta sous le boko poete yonde moto simbi émission masolo ke ezo de sika ya ko sala ka papa ka belebele tika ite nzambe yala kwa ko papa Aloubé to sukisi wana merci botika na malamu.